Coucou à vous. Les maman paradis, ils ont payé sa passe ma casse. Trésor habite au gang. Toyeba on a réseaux sociaux té. Maman paradis moutayana on a réseaux sociaux. Oyeba na té. Asali tout. Alobek mobile nae. Habite au gang, habite au gang, habite au gang. Toyo oyeba yo papa. Bazana barando minene na ba manuela kitoko. Oya kosala buzobo osalita. Siko lelo nini yango esu yo oya kosala makambo wana nyonso osali. Okanisi osambwisi mama paradis osambwisi eta yo nde osambwe. Mwasi nini yango alinga mobali moko boye afingaka basi makambo wana ofingaki wana. Ingrat que tu es. Nzoto wana ozolobela wana. Habite au gang. Ovanda nango pendant tant d'années. Obotisa ngo kutu mo wana. Banda kala na bolingana ki ne bandelo yeba ete ke nzoto nezala bongo. Siko lelo ndo yebi yango. Osa pezwa makasi bongo. Kende ko bimana camarade nanga ozo kata soni te oza jigolo. Wa jigolo. Mosa luka kana e bongo yeba na e bongo. Yango soki oza influenceur na epsa bino boya kasuna mibali na réseaux sociaux te bande ko nanga. Boya kana bango lisusu te. Boya kana bango susu te parce que so ye na ye akanti ye akompe star lokwa yo makama bicho genga sadi ingratitude makasi boye mama mwana na yo oya ko aimilie kutu te assimilie ka ye moko et c'est les propriétés à bicho geng oyo keta sonité bazana baranda makasi ana ba manuela kitoko o soutenir ye est-ce que lelo ozo bape na kende ko pesa manuela ba voix ozo kata sonité et sopio makasi po ani mibali bozala so bolingi ba influenceuse bolinga ka bo kitisa bango pourquoi bosala bongo pourquoi boyeba na kate influenceuse bata bundi ayeba neza grâce yo ye pembe nanga qu'est-ce que je peux dire zala nanga bien pona kende musika nakende liboso koya ko emilie nga bongo te koya te opesa nga pasi pourquoi boya ko opesa baninga pasi so mutaye banya memi ngambu ezala kutu ba influencer ba bazana ba problème te za mibali nde bazana ba immature bazana problème amona ke moi soyo nazana eme azanemi na do c'est pas succès na ote succès na esa les pasi alingi kaka milio kaka kitiswa biso ba oto yeba nako à la base tozana biso mobulu te tozana biso na problème te mibali oyo bayaka olinga biso bandeko nanga surtout soki otie kaka na réseaux sociaux okoma olobele kaka esili akanti neti ya komi star tala makambo bicho genga sali nga na lapa na vi na nga na koyaka sino mobali na réseaux sociaux te naloba ngo déjà nakoyaka lisusu na mobali na réseaux sociaux te ato sali nga ndenge nini ato za nani awa eza business na nga awa eza mpo na nga na bana na nga c'est tout point barre erreur na sala na vie moko na kobandela kango lisusu te mpo mibala bakongolais boa bandoki vraiment boa bandoki osali bongo kantini bayina Chantal bafinga tokofinga nde yo moko oza mbendre oza gigolo oza eloko te oza lipapu ozali nzanza yo kanti epesi yo succès émission nde zoba place olembolaka place oembrasaka ozofinga ngo ozokata soni te osalela ngo mpe zuwa wamuta bazuwa yande zuwa nde mute esali yo bainfluenceuse boyaka na mibali na réseaux sociaux te oyebani yaka yo moko solo koya na mobali na réseaux sociaux te ayebana na ndenge na ye awa eza mpona yo moko ndenge oyebani c'est tout kofula mobali te so lingo za bien parce que so fula mobali ana ye kaka ye wanda okoma enemi na yo aoluka déjà ba prise oyo akosala o à la base bainfluenceuse bazalaka mobulu te bozokama Chantal obondela mobali c'est normal abondela mobali alingi na ye te azana oyo aboyi na ye bino moko nde boza bandako na bino bobondela mibali na bino makasi bobondela bango mais sikoyo ya Chantal eza problème nga mo mpe kutu nabondela mobali makasi nde naza boye nabondela nanga mobali nabondela nanga mpo naboya nanga nabimi na oyo
ngana nga bongo te so na problème mobile na nga na bondeli eza te ke na azoba eza te ke na faible non na lingi na nga ndete bamona mibali nyonso bamona nga ende mo pena Chantal aza na ye mwasi mobulu te mwasi malamu mibali nde baza baimmature bamitema mabe soko oyebani omemi ngambu Chantal vanda na yo oza mwasi kitoko kolanda na mobali na wana te tolobela ngo mpe sute totika ye ndenge asalika boso tobandi kolobela ovima mutu nde bofingi na bolobeli ye bon bosali vraiment bien po akanisi neti bakoya kolobela Chantal mabe non moto alobela Chantal mabe eza te eza nde mobali nde oza mabe oya motema mabe obandaki déjà depuis kala obandaki Chantal bola depuis kala mpona nini bosala bongo pourquoi moninga ayebani sunga moninga pesa ye mayele na baconseil pesa ye baide na place ke obandaka kofinga réseau sociaux eza na mbongo ebele bino bakongole boyeba kosalela yango te surtout mibali ka bamona point faible kaka nga na mobali ne makambo nyonso na koloba bakoyokelanga tokoyokela o te toyebi kokosa po bafinga Chantal eya kitoko ta wambendre bicho gang oza eloko toza papier oza na ojigolo mwasi ozobunda akeni na ye po azwa mbongo asombela voiture nga kutu na osala na nga yango te mpo nga alinga na nga bajigolo te nasombela nga akabela mibali mbongo te mibali nde bakabela nga mais Chantal ale afélicité papa mwana na ye aboyi papa mwana atambola makolo asombela voiture mabe eza mabe te mais nga na osala yango te bozofinga Chantal bofinga Chantal poani amwasi malamu amwasi mabe te abicho geng omoni Chantal aza star ata okei mosusu akoya mais Chantal aboyi nde mosusu aya alingaka na ye nde yo yango abondelako bozoloba mpe oyo Chantal azoloba ndenge mobali nakenda kolala basi mosusu bino nde bozana okovanda mpe na mobali bomona mobali aolala mwasi mosusu oyebi na yango na baprivé na bino makambo bosalaka bokoya nango na réseau sociaux te lokwa Chantal ayebana nde amemi ngama aza na ye mwasi mobulu te akangi na ye motema mabe eza api abicho geng fo senga Chantal pardon kobandela yango so te mpo nga na oyebisa Chantal teke boya abicho geng bokobongisa na bino mpo na bike bobongisa libala bato bakotaka te bokotika na soni bazongani abicho genge te ya yo oza problème na mwasi na okoya nango na réseau sociaux te ata bofingani ndenge nyonso tu mpo eza ndenge na bino mbela bakongole bolinga na bino basi bafingaka bino bolinga na bino koswana na basi eza ndenge na bino bolinga rando mibali ya bakongole mibala rando na ndenge mokie te ata osali eloko te alukeloka likambo banda koswana mpo ya sepila ya ndenge na bino boza bamazo ata boswani na Chantal koya nango so na réseau sociaux te Chantal koboya mobile na yo te nga na yeso te koboya mobile no koboya no ye te mpo bino mbele bolingana na bino ya zuwa nde moto esali ye bongo ndenge aloba no ke okende kolinga camarade na nga lokuta ayoka yo olingi camarade na aza à l'aise te